bakenda ka libongo basombi masango banyikisi batekeli boswalo pa oleki bango na itokote yo zanan olamuka anatongo osokoli église oko bande koye 8h obimi 23h 8h obimi tant que tu ne travailles pas tu ne seras pas béni. Ce n'est pas parce que vous êtes tous les jours à l'église du matin au soir que vous allez être béni. Nzambe apambola amuto à travers et le amuto zo sal. Moïse aza na montagne de Sinaï, moto ezopela na nzete, nzete zo zikate. Vois elobeliye, je t'enverrai kende pa Pharaon. Obi miselibota na ngai. Moïse azoto na Nzambe. Na ko bandela wapi? Nzamba tuniye qu'as-tu à la main. Na lobo onoza na nini? Abi je n'ai qu'un bâton. Yoka na no, yemo ko minimizango. Je n'ai qu'un nazaka na kamwa Nzamba lui bois kanase. Abwa aboy. Kamwa bato ekomi nini? Moïse alinga bandambango. Mwa mbongo mususu oliaka na munoko. C'est un petit bâton. Bato mususu babwaka na mesa na zando. Lelo azana ba magasin. Mbongo oliaka na munoko. Na ko banda omesa sango na zana nini? Te, po yo banda omesa baka mata $100,000 ba pesa yo. Yo nani? So oyo ko mata $100,000 pesa wana yen nani? Esclave na yo. Okoya kozala mutu ya bisenga senga. Bisenga senga silisa amutu valeur. Yaya okokometi na baleki bazo sakana na yo. Pona ozanga. Na mukili suko lingo mi pesa valeur. Bima na via pesa ngai kabelanga.